Je vais recevoir pour la première partie 30 minutes. On va prendre Maître Gabriel Moignan, communicateur et à plateforme A24, A25 et AN. Il y a Madame Fifi Masuka, gouverneur et à Lualaba. Bonjour, bonne année mon frère. Bonne année Papa Sango, bonne année na ba Kongomani nyonso bisika baza kolanda biso. Bonne année na président de la République, bonne année na Maman Fifi, bonne année na honorable Pascal Bitika. Très bien, bonne année na yo. Merci. Oh le bamwa makasi, ozana kati anda kuna ozala kimia. Calme, merci. Zala kimia ndeko. Oh là 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 là. Alors donc il y a une question très simple et vous permettre que biso toyeba ndenge ni makambo elekeli. Ozali communicateur ya plateforme misato na uti kotanga. Oui. Oh Fifi Masuka moi si mobali a transformé Lualaba. Mais malheureusement ou curieusement sur terrain, élection est possible à donner Moussous. Oui. Comment vous expliquez Fifi Masuka ngana tamboli na Lualaba, tamboli na Kolwezi, na kendaki na kati na basando wa partout. J'ai vu ce que cette femme là a fait. Ngai moko na se porta ki garant. Na comme défenseur ya bolamu sur terrain, ba travaux mona mwasi wana sali. Na mona na gouverneur moko te depuis Congo ezali. Ngalo na moni gouverneur asali lokola Fifi. Jamais gouverneur Morote. Mais malheureusement, il fallait impact dans le résultat élection. C'est le contraire. C'est Moïse Katumbi qui gagne. Je parle de la présidence. Tshisekedi n'est pas en tête. Qu'est-ce qui justifie ça? Merci Papa Sango. Je dois t'en expliquer. Ndenge toza kolobela makambo ya élection. Avant tokoma na mutuna na yo na lingi na yebisa opinion nyonso. Et bandeli ya makambo nyonso ndenge ezali. En tant que Congolais patriote oyo nazali, naza kobandana nous remercier population ya République démocratique du Congo nyonso oyo ba conserver souveraineté na bango ya ko renouveler mandat ya président de la République oyo azui deuxième mandat. Victoire wana eza victoire ya cas politique te mais plutôt eza victoire ya ensemble ya ba population nyonso ya République démocratique du Congo. Nous avons confirmé, nous nous sommes battus pour la réélection ya oyo aza ya biso oyo toyebi identité na ye to pesiye deuxième mandat en tout cas maturité wana eza eloko moko ya ko réjouir biso. Suba de ça merci na population. Et puis, félicitations au président de la République, Oyaouti Kozala rééli provisoirement par la CENI. Et puis, félicitations encore, nos encouragements à Madame Fifi Masuka, y compris honorable Pascal Bitika. Pour répondre directement à votre question, Ndeko Sango, Batu, Ebele, Obaza Baini, que ce soit na côté opposition, que ce soit na côté majorité, problème eza ko boma biso ba congolais eza problème ya conscience na biso. Batu ebele baza consciente na ba réalité ya terrain. Prenons le cas de Madame Fifi Masuka. Yo oza journaliste oyo atambola kanakati ya Congo profond. Oza journaliste ya ba bureau te. Oyebi 26 provinces nyonso ya République démocratique du Congo ndenge ezali, 145 territoires nyonso oyebi ndenge ezali. Je vous confirme ici, Ndeko Sango, ba donné est compliqué, Madame Fifi te pour la réélection à président de la République. C'est un problème de communication. Ngai naza Congolais, awa na République démocratique du Congo, sociologiquement nayebi Kasai, nayebi Kwangu, nayebi Lomami, Olomami, nayebi Este, Maniema et consort. Madame Fifi s'est impliquée pour que le président de la République soit élu, soit réélu partout en République démocratique du Congo. Oyebi problème eza na Katanga, yomoko oyebi. Katanga, Grand Katanga en général. Baza bandeko na biso toza na kati ya démocratie, oyo aza alingi opposition akei opposition, alingi majorité akei, o alingi société civile akei. Oyebi situation oyo ezalaka kuna par rapport na ndenge batu ba se comportaka. Il y a les gens au baza pour na FCC, batu ya ensemble bazali, batu ya union sacrée paye bazali. Madame Fifi na stratégiquement est Ramoni Bongo
ami boaki na mai pour que mokonzi azala rééli en créant 3 plateformes politiques. A24, A25, AN. Nyonso wana na tangelio eza na République démocratique du Congo Mobimba. Elle a disposé les moyens possibles pour que le président de la République azala rééli kaka na Lualaba te. Parce que Lualaba eza kaka Congo te. Lualaba yango moko ekole ki sa président de la République te. Ata balingaki batikela ye grand katanga nyonso ekoki kole ki sa été. Madame Fifi Amoni Bongo a s'impliqué pour que le président de la République azala rééli partout en République démocratique du Congo en créant les 3 méga plateformes politiques et accompagner le président de la République dans l'élection jusqu'à ce que le président de la République a gagné l'élection. Donc, Madame Fifi Azalaki présente na Lualaba, Azalaki présente na Olomami, Azalaki présente na Okatanga, Azalaki présente na Maniema représenté par l'honorable Pascal Bitika, vice-ministre ya plan, Azalaki représenté et présente na niveau ya Nord Kivu, Sud Kivu avec Norbert Basengezi et consort. Donc par rapport à ça, c'est un fond débat. Madame Fifi, elle a été à l'auteur de ses responsabilités. Elle s'était bâtie pour Mokonzi Mboka azala rééli et puis azala qui rééli. Mais là où il y a eu l'implication directe à Masuka, c'est vrai qu'ils ont étendu à territoire, mais dans Lualaba, d'abord il y a gouverneur et puis action gouvernementale sur le plan provincial, sur terrain, Zali Makasi par rapport à la place Nyoso Yotangi. C'est vrai que sur le plan stratégique à créer plateforme, mais Tshisekedi devrait gagner plus. Bemba l'a fait, hein. Bemba Tongite, na Équateur, Ndenge Fifi Masuka Tongi. Mais Jean-Pierre Bemba bâtit juste campagne, Tshisekedi est en tête. Na Équateur, ce qui n'est pas le cas na Lualaba. Bon, merci Ndeko Sango. Je pense que Ozako poussé na loba vérité en tant que Congolais. Allez-y. Parce que dire qu'elle n'a pas été à l'auteur au Lualaba, place Oyo Azako. Non, je parle pas naba travaux na lobi na oki a Tongi yango gouverneur moko sur le plan historique atikali ko zalazalate. Ça je suis d'accord avec toi. Merci. Mais mon problème est que sur le plan stratégique communicationnel ou bien électoral, au moment que Bemba a Tongi na yete, Équateur, Mongala, Sudou Bangi, Chopo, tout ça, il n'y a rien. Mais ils ont reçu à donner à Tshisekedi Bavois Poisoa plus de 90% là-bas, plus que Challenger na Moussous. Merci. Ce qui n'est pas le cas. Là où Tshisekedi devait faire même 120%. Ok, merci beaucoup. Il n'a pas fait 50. Au moni comparaison, Anna et Kozala Makasi pose à la raison dans quel sens. Si vous prenez les grands Équateurs, très sincèrement, il n'y a pas la présence de l'opposition dans le Grand Équateur Mobimba. Exacté. Donc, Moutou Asala, Atonga te. Là-bas, c'est la majorité. Eza naturel. Même si Mbemba Lingaki Azalate, na Équateur, président de la République Lingaki Azalaka na hauteur. Mais plutôt, vous devez féliciter Madame Fifi Masuka. Vous devez féliciter l'honorable Pascal Bitika Omana Oyo Bangonde Basali face na opposition. Moi que j'ai nga mutu naza kolobana yo awa nga naza mutu ya espace swahiliphone. Ça n'a pas été facile. Ndenge le président Tshisekedi azana kati ya appel ya Nzambe et puis aza mwana mboka na ba stratégie nde salike azala président de la République. Na Lualaba, Madame Fifi Abundi, papa, ezalaki facilité. Dans quel sens? Sociologiquement, yomoko yebi. Les opposants Katumbi, les opposants FCC, pour trouver bango, oya vrai, ba fidèle de fidèle, oko trouver bango ka place mibale. Ezakaka na Grand Katanga, na Maniema. Mais Madame Fifi, azalaki a mesure ya ko défier bango. Même si azalaki 95% te, stratégiquement, les 60 quelques pourcents oyo asali particulièrement na Lualaba, oyo kozwa oyo na yebisi yoke na intandi ya territoire mobimba na Congo mobimba. En tout cas, c'est une femme à féliciter. Imaginez comme chez moi au Maniema Ndeko Sango. Honorable Pascal Bitika,
azako bunda na Moïse Katumbi oyo azako ravitailler opposition après 3 heures d'Iran 3 Dieu te quitté après 3 heures d'Iran 3 Dieu te quitté l'unique la seule personne qui s'est mis au front pour contourner makambo nyonso wana ya Moïse Katumbi na Matata Mponyo c'est Omana Pascal. Il s'est imposé avec l'accompagnement de Madame Fifi. Lelo Manyema tobandaki ko kanisate ke président kozwata 20% ata 10% kuna. Mais président de la République lelo va voter na Manyema plus de 75%. Donc c'est à féliciter. Donc nyonso wana eza coordination ya Madame Fifi na implication ya honorable Pascal Bitika. Donc c'est pour vous dire que elle a fait un très bon travail pour la réélection du président de la République. Je ne serai pas à mesure ya kolobagnon sauté mutu mon côté en dehors du président de la République. Oyo s'est impliqué pour la réélection du président de la République le quoi Madame Fifi. Namboka oyo na kati ya union sacrée azate sur tous les plans. Ça c'est une information oyo nazako pesa yo ya source yango wana. Mutu moko a s'impliqué quitter pour président de la République à la réélu sur le plan stratégique comme Madame Fifi Masuka. Mutuana azate. Matata Mponyo ayebisi Moïse que Manyema est sous contrôle naïe. Ce qui est logique. Ce qui est logique, mais ce qui était logique, mais ça logique était les cas qui bongoté. Et les cas qui bongoté parce que Pascal Omanabitika en tant qu'ancien ministre des Finances na province ya Manyema, en tant que député provincial, le ministre Yapla a sali de tout sommier pour na kokoisa Matata na Katumbi na province ya Manyema. Matata na Katumbi devant Omana, devant Madame Fifi bakoi na Manyema. Aujourd'hui devant Madame Fifi nan. Madame Fifi Masuka. Ouais. Madame Fifi Masuka oyo aza numéro 1 ya ba 3 plateforme on atangeli yo. Implication na ye, ravitaillement na ye sur tous les plans et sali que terrain ya Manyema lelo etikala na maboko ya président de la République. Alors, à travers Omanabitika. Qu'est-ce qui s'est passé? Bazo Boakela Omanabitika Mabanga ti toko na makambo ya Seni oyo, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien à niveau ya Seni. L'honorable Pascal Omana azana kati ya position ya bien. Ba 82 te? Te azate. Azate. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, waneza mutema mabe. J'ai vu une vidéo là, tu vas voir ça tout à l'heure. Peut-être Bino Batuboza Batuakunoko expliquer biso vidéo. J'ai vu ma tata quelque part dans un bureau. Je ne sais pas ce que explication est à la Ça, c'était où? Ma tata dans un bureau, na Manyema, c'était quoi? Explique-moi un peu. C'est ça, il faut poser la question à ma tata à 23h. Na bureau ya Seni Matata kindaki kosala nini? Papa Sango. Est-ce que candidat présent qui se kedi? Oyazalaki candidat président de la République. Il s'est déplacé de chez lui, tina bureau à Seni na 23h. Aza électeur, a koui peut aucun dégota, la pona voye basoki compilation, et bandit, toba affiché, il peut aller. Aza électeur. Hein? Bon, c'est ça. Moi aussi, je vous dis que la question là, vous devez poser à Matata Mponyo. C'est un, ça ne va pas. C'est pour vous dire que ça n'a pas été... quelque chose pour Matata? Oui, nous pouvons soupçonner. Batu nyoso bazaki ya kolala na bandako. Bakandida nyoso. Bazola na kati ya ndako. Mena ya ukende kusala ni na bureau ya Seni na butu. Kati nyoso wana. Et puis, il s'est présenté devant Babiletin à vote. Yazo sala nini kuna. Yes, ça ne va pas. Ça, c'est une nouvelle vidéo. À partir de vers 22h, 23h, vous avez 23h, c'est la nuit, papa. Matata se retrouve dans un bureau. Dans un votes. bureau de vote. Matata s'est retrouvé là-bas. Mais, batu o baza wana bakandida nyoso. Baza na bandako baza kolala. Mutu aza supposé azala na bureau de vote. Ezaka ka mutu aza na qualité. Soit oza témoin, soit oza membre ya Seni, soit oza observateur. Mais un candidat ne devait pas avoir droit à se présenter pendant ce moment liboso ya ba bulletin ya vote, liboso ya ba PV. Mais Matata s'est retrouvé là-bas. C'est pour quelle raison? C'est ça la question fondamentale obiso tozako se poser. Yango wana. C'est pour vous dire que moi j'étais sur terrain. Naza mwana ya Manyema, je vous dis la vérité
Kisekedi a gagné. Maman Fifi. Na rassemblement, il y a CNI. Kisekedi qui vient en tête. Ou au Maniema? Au Maniema. C'est le président Kisekedi. C'est lui qui vient. Toujours. C'est lui qui est en tête parce que c'est lui qui est proclamé le président provisoire par la Commission nationale et indépendante qui est la CENI. Pascal Namatata bazo la nini. C'est quoi la leadership? Leadership ya nini? Leadership ya Maniema dans le sens que Pascal jure sa fidélité à Félix. Pour Pascal, Félix ou rien, na kati ya province ya Maniema. De l'autre côté, Matata dit, le Maniema, Katumbi ou rien. Mais nous refusons. Yakolobake Matata, na Katumbi, baza na qualité te, yako s'imposer na province ya Maniema. Baza na qualité te, ndeko sango. Yo sunga kabatu, awa batu ebele, à un moment donné, il faut qu'on ait la vérité. Nous ne pouvons plus accepter Papa Sango. Ça fait 20 quelques années qu'il y a une katia politique en Mboka na biso. Moi, j'ai travaillé avec M. Katumbi. Ah bon? J'ai travaillé avec lui parce que j'étais au territorial avec le général Denis Kalou Menumbi. Lui, il était gouverneur. On connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qui m'a continué les lots, c'est parce que les gens n'aiment pas aider le président de la République. Batuazo Tambolana Bandikuna Bango ko la campagne. Toi, tu as vu les frères de Moïse derrière lui pour l'accompagner. Au moment qui moi c'est à Moïse a accompagné. Nous devons quand même être martyrs pour l'intérêt à Mboka na biso. Un Matata Mponyo qui s'est dit que j'ai un rêve. Quel est ce rêve-là? Yako memela mutu oyo azana identité douteuse pour l'intérêt à Mboka. Saki. C'est ça le rêve yangoana. Là c'est Olivier Kamita qui est à Memasaki. Matata Mponyo aussi, il est devenu, oui, à comment Memasaki, il y a Moïse Kato. Ça, moi, je vous confirme. C'est un problème de choix. Oui, c'est un problème de choix. Alors, c'est pour vous dire que Matata Mponyo bazako welela na Pascal Omana parce que Omana est aujourd'hui populaire na kati ya province ya Maniema que monsieur Matata Mponyo. Omana Pascal Bitika azako imposer leadership ya président Kisekedi donc la guerre eza guerre ya Bakatumbi na Kisekedi yango ezako tourner Bitika parce que Bitika azako girer que pour le président de la République. Azo giré pour le président de la République et puis à ça la démonstration de force en faisant que il a bâti campagne dans les 7 territoires pour que le président de la République soit réélu et puis le président Zalaki réélu. Katumbi a côté na territoire à mon côté. Matata Kei na territoire à mon côté. De tel point que Matata qui était aux élections provinciales, nationales, a Tikeli Salomon Kalonda. Il y a un national en quoi qui peut se retrouver. Mais il a été défié par la population du Maniema. Les gens ont voté pour Omana massivement. Il y a combien de sièges pour Maniema? Pour Maniema, pour Kindu Centre, Kindu Ville. Siège Mokokaka. Il y a un Matata apostolaki. Apostolaki na Omana apostolaki. Maintenant, il pensait que, comme il est Matata Mponyo, avec le financement de la République, avec le financement de Katumbi, il peut être à l'auteur. Mais Batouba défié, Bitika a défié Matata na ville ya Kindu. Nde yango wana Matata za kolala pongi tende kosango. C'est-à-dire grâce à Madame Fifi Masuka, à Pascal Bitika. Bitika, oui. Aujourd'hui, Tshisekedi gagne dans le Maniema. Dans le Maniema, grâce à Madame Fifi Masuka, Pascal Omana, le Maniema est sous contrôle politique. Parce que nous sommes en politique. Nous nous battons pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général et Simba quelque part, il faut qu'on impose leadership. Leadership ya mutu o yazo konza mboka. Vous ne pouvez pas, politiquement, vous ne pouvez pas être président de la République. Namaka Signoso aussi longtemps, ba province Moussou ezako échappé. Ndeyango, Madame Fifi Masuka a tué énergie, et puis, Excellence Pascal Omana a quitté na terrain, en tout cas, a sali Moussala ya malamu,
nde yango esali ke président de la République aujourd'hui bakota na ye ya Maniema emati. Même Shadari oyo azalaki mwana ya Maniema atikala kozala voter lokola président Tshisekedi te. Ozomona parce que président Tshisekedi azalaki na bato oyo basalelaki campagne ya Malonga na détermination, Madame Fifi na excellence Pascal Omana. Lelo en tout cas coup de chapeau, un grand merci pour la population ya Maniema. Ndenge ba défier mensonge ya Matata na Katumbi. Imaginez-vous Ndeko Sango. Très sincèrement, moi j'ai été avec Kabila pendant 18 ans. Ah, tu étais aussi avec Kabila? Oui, j'étais avec Kabila. Tu étais kabiliste? J'étais kabiliste. Ok. Quand je vois monsieur Matata Mpogno prétendre aza ko négliger batulelo na mboka ko se manquer na ba congolais, ça me fait trop mal au cœur moi. Alors on y reviendra. Je voudrais pas qu'on reste là, c'est comme si on faisait une émission contre Matata, je n'en ai pas besoin. Oui. Donc je voulais juste comprendre comment Tshisekedi gagne dans le Maniema. Tout à fait. C'est grâce à Fifi Masuka, grâce à Pascal Omana Bitika. Ce qui était plus important. Oui. Alors l'opposition rejette les élections aujourd'hui. La dernière question, il rejette les élections, exige à ce que annulation et salama. Batumso lobby avec invalidation à la candidature et salami. Cela prouve que la CENI est passée aux aveux et qu'il y a un soubassement valable pour que annuler l'élection. Quel est votre point de vue? On va terminer par là. Merci Ndeko Sango. Moi je pense qu'il n'y a pas l'opposition dans notre pays. Il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas non plus les opposants. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Exercice où toza ko vivre démocratie à sika na mboka na biso. Dire que ba annuler ba élection eza droit na bango même ata yo en tant que citoyen okoki koloba. Mais mboka etambolaka na maloba na yo te parce que oza sango. Parce que aza Fayulu, parce que aza Katumbi, parce que aza Mukwege. Mboka etambolaka na mibeko ya mboka. Biso nyonso, juriste que je suis, avocat oyonga nazali, na ko se soumettre kaka na mibeko ya mboka. Soki mibeko ya mboka elobi ke ba annuler élection, nous allons nous incliner. Soki elobi ke ba annuler élection te, en tout cas toko se incliner, mais sinon l'essentiel est fait en République démocratique du Congo. Je ne croyais pas à M. Kadima moi personnellement, mais naye kondimela M. Kadima a sali en sorte qu'il a organisé les élections dans les délais constitutionnels avec l'accompagnement du gouvernement de la République. Tola linzala, tozangi mbongo pour élection ezala organisée. Depuis ba candidat nyonso 26 candidats na République mobimba batamboli. Mutu akufite, mutu bakangi azate. Même y compris lui Matata. Si, il y a eu des cas il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Quand Katumbi était au Maniema, mutu akufaki. Je viendrai citer si là-bas. On va terminer parce que je sais que Katumbi était à Tambolagi mutu akufaki. Ok, merci. Fayulu a été attaqué dans le Bandundu. Oui, ça doit être Kouilou, quelque chose comme ça, mais à côté à Bandundu. Celui Oyo akufaki na Maniema, c'est un frère à moi. J'étais présent à Kindu. Naza ko déplorer, paix à son âme. C'est un ami, c'est un frère. Tokoli naye, ndakumoko, totangi naye ensemble. Maître Dido, paix à son âme. Moi, je suis à l'union sacrée, mais nazalaka na kati ya vérité. L'accident permanent de la population d'Imaniema, en dehors de Matata Pogno, le deuxième accident, c'est Eza Mangala Wana Idriss. Celui qui fait l'intérim du gouverneur. Yende Mutuatinda qui, ça je dis devant vous. Yende Mutuatinda qui Batunaye Baboma Mutuana. C'est l'individu Mangala. Je cite son nom ici à la télévision. Ce kaza mutu ko contredire ngai. Aya ko contredire nga devant l'État pe liboso na yo. Yende papa, comment un conseiller na yo ndenga za wana papa Sango? Akende ko boma citoyen. Est-ce que c'est normal? Na pays démocratie eza. Donc liwa wana eza mutu entrenaki yango eza gouverneur Mangala. Raison pour laquelle je suis en train de demander au président de la République
Mangala n'était pas à mesure de battre la campagne du président de la République. Il était incapable parce que les gens ne voulaient pas de lui. Abande kotambolaka na 2 heures du matin. Même nga mutoza komona wana za mutu ya union sacrée. Nalingaki na kufa ba betanga masase pa ba komando. Pona mangala wana. Donc toza ko senga na mokonzi ya mboka. En tout cas, nous ne voulons pas de cet impuissant de Mangal, de telle médiocrité encore en 2014. Ce monsieur-là, c'est un médiocre pour notre province. Nous avons témoigné notre amour, notre détermination. La population est salie en sorte qu'elle va reconduire le mandat du président de la République. Mais nous ne serons pas à mesure de vivre dans un médiocre local à Mangal. C'est un médiocre sango. Oyebi ba information ya mboka. S'il y a un gouverneur faible en République démocratique du Congo, c'est le Mangala là. Nous ne voulons pas de lui. Azaya Maniema. Azaya Maniema, mais c'est un médiocre au carré. Mais Mandé c'est comme médiocre, voleur, détourneur. Azana Kati a pas confusion. Des faits graves. Non, mais papa, moi j'ai toujours été véridique. Comment se fait-il? Si, mais il faudra avoir de preuves. J'ai des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Comment on peut donner l'état de caisse 2 millions de dollars pour la réhabiliter route ya Kinduka Songo? Ça fait une année allié yango. Est-ce que ça bongo papa? Est-ce que on est à kosunga mokonzi mboka? Est-ce que kosunga régime? Est-ce que kosunga régime te? Donc en tant que moi na Maniema, nous demandons au président de la République, en tout cas, à écarter biso na accident à parcours. Non, il faut que les députés provinciaux voter ce que le gouverneur. Malgré ça. Le président n'a rien à voir avec ça. Donc, malgré ça. Donc, c'est un peu sans décosango. Makambonyo soeza bien. Mokonzi Mboka, Congolais va voter. Madame Fifi a s'impliqué. Ne voyez pas tout simplement les lois là-bas. Lola Bezaka étendu à territoire national. Étendu à territoire Mobimbande, Madame Fifi a s'impliqué pour que le président de la République Azala réélit. Donc, félicitations à Maman Fifi par rapport à Wana. Et à Pascal aussi. Oui, aussi. Pascal Oyo, en tout cas, Asali front na batu Oyo ba milliardaire. Il y a République démocratique du Congo. Pascal Bitika a bondi na bango, a quoi si bango na province ya Maniema. Et puis, a quoi sa bango dans quelques jours na élection, matata kokoya. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, Boza et Belé, Liboso, TV Nabino, on va terminer par ces images. Nazalagi na lelo na tongo na bureau na yawa, boibi que bato baza, moi ba problème ezali na uti ozonga me makamboza Belé mboka yango tolingi yango mingi meso komika à partir aéroport. Ozomi tu na nzambe nazongi suna mukili oyo mais mboka nonde yango oyo avant okendelo la mboka nonde yango tracasserie makambo ebele ba intermédiaire soko na aéroport anjili soko yeli kolo ana kokuta Mali les a souté en illustration s'il vous plaît en illustration soko yewana les a vraiment komona que Mali les a té na aéroport ya anjili bato baza kotuka na habité supermarché batongela kibiso ana bato akumisaka aéroport wana ezande kin marché na habité so eza GG Mart na habité eza pasi même passerelle ya pamba so mutazo kita na avion bana baza autour na vie mais papa pourquoi on sort pas directement là-bas pourquoi on descend encore ici na bamoka monsieur comment même na Espagne et arrivera pe au kiti na taxi au kiti pe na mabele bakamati pe mutuka bamemi ça arrive na Afrique du Sud na moni yango na mona yango pe na bamboka ebele ya minene ko mata pe taxi ezalaka pe bus ezalaka pe même na Kenya pe bamboka pembeni ezalaka mais oya biso nde eleki c'est-à-dire passerelle ata moko ezate mais Brazzaville na ngambo abazana toko se développer quand nga nazo comprendre te makambo yango ya biso nazo yebate tout le monde a gagné les élections batu nyonso ba gagné ba élection ba député nyonso pona bango ba travailler bien député nyonso alobi ya gagné député nous avons contesté à l'objet qui a joué ces élections à Kimabe. Mais tous a 500 sièges dans l'Assemblée nationale. Qui a gagné et qui n'a pas gagné? Où est Zaboulogi? Où est Bondoki Boloki? Nanya Kokota, na l'échec à Zolo Barazo 8 millions de voix. Na l'échec à Zolo Bayenda dans la première position. Mais Nazo est battu. Les désordres installés au vieux au sud de tout le monde. Mboka il faut changer. Mboka il faut bunga. Ça dépend ya yom tozola ndanga, ça dépend ya ngai biso nde tozoa décision. Nzambe na likolo motako décider na oyo koya mais na se awa ndenge tona minute to lexa R banda élection to bandaki so botali 2023 mboka ezalika na mambo tali élection
toleki na minute to bandi janvier to bandi ba contentieux soki kadi masilisi makambo na ye awa ku constitutionnel asilisi soki ba confirmer Tshisekedi président de la République opposition akozala d'accord te ba contestation ebandi tokozala na ne mobimba kota bima kende kota bima kende kota bima peut-être calme ko zonga ti na 2025 Tshisekedi abanda kosala kala mingi te qu'est-ce qui va tozo lekisa temps na mboko vraiment bazo sakana na batana biso to lekisa ka temps to balukaka place moko en attendant nzela muso ezate pour kenda aéroport olekaka nzela ya mayanjili les opposants le pouvoir les gens tournent en rond lelo nazo kamwa énergie opposition aza nango ya kozala uni ya lokola ba sorcier basangani po balia mutu mais po basangana po na bonheur mutu balingi yango te ils pouvaient bien se mettre ensemble pour gagner les élections face à Tshisekedi. Mais bakoma kiloko abinemi Fayulu azomona te Katumbi muibi Matata Mponyo muibi bangwana miibi wana Fayulu azomona bango ba miibi mais lelo Katumbi muibi Fayulu muibi et nani Matata muibi Fayulu a sanctifié bango na maire de l'opposition va vendre place moko pour la contestation alors qu'en amont ils pouvaient se mettre ensemble pour mettre Tshisekedi en difficulté. Pourquoi ko tiango en difficulté te? Il y avait des discours, il y avait une bonne stratégie de mettre Fayulu candidat commun parce que alinga za la problème il y a ba identité te batu balinga ba tcha candidat de l'étranger te. Il y a une possibilité. Si Tshisekedi a l'argument ya ko attaquer ba Mukwege ya ko attaquer batu lokola ba Katumbi eza pona makambo ya ba nationalité au candidat de l'étranger beaucoup de choses. Mais si on mettait Fayulu alinga za un argument mon côté. Elinga koma makambo Fayulu azo beta sur makambo bilan asangisi on la vérité des urnes deux ans l'opéra mfumbo abina banambila madesu menzungu moko et beba so ego beba ça allait avoir quand même le sens bobo iko sangana mutuna ndenge naye Fayulu azobeta Katumbi obeta Fayulu Tshisekedi atikali na couloir mais tant que boza ko contester na unité de pona ko boma mutu boza uni mais pona ko bonga mutu boza divisé mais ça c'est n'importe quoi le lo bozo sangana avec beaucoup de l'humilité vous voulez vous mettre ensemble vous voulez aider les pays na moni pe 7 kikuni avant ni pena pemene Fayulu mboka nanga 7 kikuni pemene Fayulu Maître Verdi ya kese pe avandi na Fayulu place moko Fayulu pe avandi na miibi place moko oya bengaka ngam na lobaki mangama miibi wana te et puis en Afrique du Sud et puis 7 kikuni na lobaki yango toujours réfléchir kaka na retard un mois yango to kolexera kende simba zonga boy simba zonga simba en attendant toujours les cas dollar aux la place nango banyongwa mapa moi si mapa zo kipete malgré ndenge mboko eza boye ti élection moi si mapa lingi kuto dona tongo so esa tika ba 16h aleki ko pesa explication ko ebisete ko élection ezali etali était futa nyongwa mapa mais en attendant toujours wapi biso ba jeune manipuler to kende wapi toujours qu'il n'y a pas de on a beaucoup à la fin de cette mélodie. Katumbi a gagné les élections, Fayulu a gagné les élections. Qui est le vrai vainqueur de l'opposition? Il faut pas trouver d'abord un vainqueur commun. Il faut pas contester l'élection avec quelqu'un en tête. Balongwana nous débat na illusion. Au bazar on a confusion que c'est Fayulu qui a gagné, c'est Katumbi qui a gagné. Une seule personne d'opposition doit gagner et vous attaquez celui qui est prétend ba publier na scène. Même dans ma faible biloko miki bo ordonner même attaque bo ordonner ndoki asala ka moi programme tia ko makolia mutu makabozo ke na moi désordre de l'autre côté les désordres des hommes de Dieu les gens s'attaquent finalement mboka za la crique bo va en attendant to vivre en attendant mais bah Jésus pousse à l'anniversaire makabozo kende. Bon, je vais changer de chapitre, je vais revenir. Merci à Maître d'avoir été des nôtres, on a compris la leçon. Merci on va beaucoup. Terminer nazaki lelo na tongo na ba tobenga ba on a ba animateur. Boyebi ke kan ezo banda le 17 na Côte d'Ivoire. Léopard tozaki na bango na Dubaï, na monaki entraînement na bango, match na bango ndenge ba beti. Alors na minito e bazo kende parce que ezo banda le 13 mais Léopard obeta le 17 pardon. Alors équipe ezo kende déjà et commis mais awa tozana problème ba animateur ba qualité. Ba animateur ba qualité ba pesi bango kaka 5 ba pesi bango droit comme 5 personnes ya pam. Alors que ba groupe mususu ba zuzu bato. Ba yeko funda Kabulo ba lobi Kabulo apesi bango kota ya 5 po ba boye ko bertre campagne po na ye. Makambo zo bimaka mikolo na mikolo ba Kabulo aboyi ko pesa bango ba visa normalement il faut baza la 25 mais apesi bango ka 5 po bango ba boye ko accompagner na campagne en tant que candidat député. Ba yeko funda ye na tongwa ba image za. Naza na molongo ya ba vidéo plus de 98 vidéos
il y a ba candidat député ba oyo population za ko funda ke ba fraudaki ngai te kotanga kombo na ngana makamono te batunde ba otanga ba video yango ezali sango lo yo kola kisa bongo eza information ngana za na problème akola kisa ça c'est pas mon problème, moi je vais montrer ça ba otanga ba kombo ya bato ebele na kotanga pe kombo wana oza pe na eloko kosala te ba kotanga kombo ya bato wana population nde aza koloba nazala ba video ngana ko tia commentaire te na kotika ka ba video ezo baluka ba video ezo mona o eza léopard ba igotala ngana tongo bango nde bato babinaka bango nde bato basalaka nyonso ba ekotala nga baleli na motema na bango oh là là bango wana ba bitata sango sunga biso toza 25 ba pesi biso 5 et alors quoi $200 elobaki waze quoi tolia na ndako to kabola toza combien bato nyonso il faut bakende soki bango bazali te mbunde kobeta te evoloko na bato na ye baza 25 balakisi ngai ba passeport na bango me bapesi bango kaka 5 personnes apamba il faut mais kuna batie ba député ba sénateur député sénateur ozana na problème oyebi te soko kozala invalidé la deuxième liste ok kosala nini kuna. On va terminer avec ces images. Je vous retrouve la deuxième partie de l'émission. La Ligue Funda Batuna Sesak. Ba chroniqueurs, les gens qui passent dans les réseaux sociaux, des autres amis dans les réseaux sociaux. Monsieur Christian Bossebe présent à Seni, na membre nyonso ya ba ndeko bazakuna. Je parle de Serge Kabongo, je parle de Mbolisol, je parle de tous les amis. Ba Mimi Ngumba bazakuna. Bozo mona des ordres dans les réseaux sociaux. Les gens s'insultent à Tomazo Katabilamba. Bino boyebisaki biso ki boza pe na mission ya ko sanctionner pe réseaux sociaux. Mais toujours mon action mon côté na bato ya réseaux sociaux. Les gens s'insultent bazo longola bilamba. Insanité moko ezali soko talengo zotuna ezozanga na kombo nango. Nous allons essayer de recadrer un peu avec ERA. Une manière ya ko interpeller pe ces sacs kaka biso tozala ba victime te mais ata la pe réseaux sociaux. Qu'on a des libertinages. En image, on se retrouve après.